Aoyeba pourcentage na nga ndenge na dopesi na ngai soki tongani depuis na hotel ya clientèle ndenge ekotelaka epai na nga moko na esika ye alingi atia ngai mpe nayekanga mpo natala clientèle ndenge ekotela mpo mona ndako baclient bayaka ebele nakomaka bango na liste bajour so napesi ke lelo lendi yo mardi boye na mokolo nga okanga 2 mitu 3 mitu nasilisi elingaka te natia ebele ebele mpo na nini naza emo nalambaka na mwasi libala na deplasaka na nga mpe so moto asepeli toyokani kaka pri na ye nakangi en tout cas okamisa suki na ngai esika na nga nakangisela suki awa en tout cas awa ye moto asala nga mpo nazala soki nabimi na nzela bato batuna yango ebele mpe nazwila ye mpe bakliya bayaka te mosala mpenza bandi lelo te kliya na biso ya kala nazaka a na makala na congo 39 en tout cas nayaka awa mpo ye moto afandisaka mpenza suki na ngai oyo bato basepelaka nango mpenza ye moto afandisaka yango bato ebele basepelaka na suki oyo bamama yo okangisila yango mabi kende mpa mama Sylvie en tout cas ye ayebana na makala mobimba ayebana mpenza loba mingi eza te omoni mosala esalemi 2 heures du temps na bandi 9h30 na sisi na ba 11h40 oyo donc bilimo bomoni kaka ndenge esalameli ya koloba mingi nde mabe boye ebele misala pende ezali navana kumine makala na barabara ya Kongo. Modèle suppose okanga eza modèle nini? Bon, oyo tobenga on flair na osele flair ya mwa mikusi mpo elinga mpe suki milai te mpona molunge eza suki moko ezalaka bien ekotaka mopepe ezalaka bien makasi mpe elingaka onakanga kaka oyo modèle yango okanga yango na combien? modèle onakanga yango na 15 000 francs mbongo moke kaka 15 000 francs nazwi ye modèle moko kitoko donc esikotaka nyonso chaleur soki eye oyoka kaka bien mopepe soki eza kaka bien bamama akofola mingi modèle yango makasi.
33 en tout cas suki na bandi yango bomwane na bandi kokanga suki okala oyo ya pelouse na bandi yango mpe kaka na ntongo ya lelo na bandi yango ba 9 heures esalaka 2 heures du temps nasilisi na ngai nasu motu mosusu nakanga déjà na bandi na âge ya 12 ans bana ya 12 ans naye nakomi mokolo 50 ans donc bimo botangaka soki combien de na sai donc naya mpenza na makambo ya suki nyonso nakangaka na poza ya perrique nakangaka basuki nyonso nasalaka en tout cas ezalaka te yo moko oyebi elongi ya moto ndenge ezaleli forme ya moto soki otali te soki na tie boye ya kobonga soki na tie boye ya kobonga te donc yo moko fo oyebaka elongi ya moto tokimaka bata leta tokimaka bata leta bambongo ebeye taxe talaka basuki yango so eka baperiode nini soki tokomi na elanga boye bato bazoya so tokómi na seka mbula bakimaka molunge manakangisa meshe eza te soki ozwi maison ya bato ofuta bango nini bamvula yango wana nakangana kaka na ndako na veni kongo kaka napesi bino numero 43 soki okomi kaka na kwana biso ya croquet obibuka filme o sylvie okuta ngai na mosala na osala antuka nazala na clientele leli na okanga 3 personnes moto liboso na bandi 9 heures na silisi nazobanda so moto oyo ya 11 heures na silisi 14 nakangi moto 14 ye nde koki kolala mwa moke mpona temps kolamba na mwasa libala mpona temps kolamba po tokoyokana kaka tokotala nde tokoyokani ne aoyeba pourcentage na nga ndenge na bopesela ngai soki toyokani bien mpe na kotala cliente ndenge ekotelaka epai na nga moko na esika ye alingi atia ngai mpe nayekangaka mpona tala cliente ndenge ekotela mponga mongo na ndako baclient bayaka ebele nakomaka bango na liste bajour so napesi ke lelo lendi yo mardi boye na mokolo nga okanga 2 mitu 3 mitu na silisi elingaka te natia ebele ebele mpona nini naza emo nalambaka na mwasa libala na deplasaka na nga mpe so moto asepeli toyokani kaka pri na ye nakangi na osala ko mosala nga mpenza yango wana na osala numero na nga eza 089 56 83 738 plus 243 89 56 83 738. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Maman, comment Maman Christine. Maman Christine. Oui. Maman, ni on a pu suivre et donner la maman. Par rapport au donner également. Vous savez combien de temps on s'est tout ça? En tout cas, okamisa suki na ngai sika na nakangisela suki awa en tout cas awa ye moto asalanga mpo nazala soki nabimi na nzela bato batuna yango ebele mpe nazwila ye mpe bakliya bayaka te mosala oyo mpenza bandi lelo te kliya na biso ya kala Maman, yo uti na commune nini? nazaka ana makala na Congo 39 oyo na bakanisi soki ebele bazali bayaka awa siki awa nde pesi en tout cas nayaka awa mpo ye moto afandisaka mpenza suki na ngai oyo bato basepelaka nango mpenza ye moto afandisaka yango bato ebele basepelaka na suki oyo bamama yo okangisila yango bangabi kende mpa mama Sylvie en tout cas ye ayebana na makala mobimba ayebana mpenza alors mpona bandimama baotala yo bazeli esika kokanisa suki bakoma kobanga kindelo koma partout okanga suki mpe batie okele na motu okoya bamama baa basuki salite abanga bango basuki oyebisa bango nini nga na oyebisa bango boye en tout cas esika nga nakangisela suki mpa mama Sylvie kuna mpenza okangisi suki okolala kitoko viso mpe mabe eza te olala mpenza kitoko olamwa mpe kitoko yaa nabendaka bango bokende esika wana matondo makombonani kombo na ngai mama Christine. Mama Christine. Mama Sylvie tozoni mpa na yo yobana suka mpa bato bazotala yo ekozala nini en tout cas bomoni bino moko ya koloba mingi eza te bomoni mosala esalemi 2 heures du temps na bandi 9h30 na sisi na ba 11h
40 oyo donc bino bomoni kaka ndenge esalameli ya koloba mingi nde mabe boye ebele misala mpenza ezali. Napesi mingimingi mpenza mobali na nga mbote papa José, papa bana. Napesi lisusu mwana na ngai Prefina mbote mingi, donc nasuki kaka wana. Ndenge na biso bato basaboni na chaîne oyo atala yo